congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Merci na batu bozota la biso, merci na batu nyonso o bolingaka www.congodialogue en exclusivité sur Congo Dialogue boso soit déjà ba image a tozali na avenue du stade oyo wane landi kanda kanda place nini moloka ezali pourquoi na bandi awa pona kolakisa bino ambiance nini oyo ezali koleka botalaka papa e manon bakundi ete me baso mela balati déjà ba uniforme on dit to kunda papa e mamebi milelo na sapela maman oyo bazana day oyo bazana toujours ko rendre hommage na papa wemba bakoloba mama soko opusa na mama boni. Bien papa. Tomoni olelo ne bemba papa wemba okoloba ni. Bon eloko nga okoloba moi mingi trop si bo mona fi o atelemi awana fait Kiri Biberon comme on a Gladys comme Kiri Biberon. Oui, et Kiri Biberon o vie tika kombo wana pe atiki yango. Papa wemba mta boira bino Kiri Biberon. Biberon ba matonge. Mingi na lobelaka ya passe mingi pona vie na biso wana. Na olela fort. Na olela. Tina lati ba maputa boye abwa nga na kombo ya comme des garçons mais na lati liputa on a kombo ni. Ya comme des garçons Gladys comme des garçons. Ah. Si mais na olela ka mingi pona vie na marqué a marquanga ya ebele. Toi na somo ya makambo vie oyo nde mambo a sali biso. Nazo comprendre vie azaki vie idéologie, vie fula quartier, fula mambo ebele. Yango passe onga na nango na ebité so na ko kabula ngo ndeti na nani eza na mutema na nga ba bien eleki ebele ba bien eleki ebele non la fort non ko mais est-ce que le réseau kamusa biso nanu bakundi papa wemba te me bana matonge de aba bandi na bango ambiance okolo banini non eza to banya ambiance te eza kundenge vie azalaki e andenge vie azalaki na batu na ye yango esengaki ezala bongo o eza ambiance te o batu tout même mutu nyonso mona aza ya kolela kokanisa te po mutavai na bien na bar azomela aza na esengo te pasi nde ezosala ke avant d'attendre quelque part amela po a se soulager même nga mo pende na zabwe nde na zabwe na kokena nga pe na oke quelque part na vana na mela na mela ta mwa moko na nga mena na pasi ya kosana te ta mutafulanga Dis comme des garçons. Ya nyama. Bat baye banga pona. Vous tapez balar. Nane loko nga ko fute pas viwana. Azara play. Même yo soko yena yo aboire ne yo. So solo no ka bien na ye aboire ne yo. Mama yo lobini ni état Kiri Biberon, les courous prêtres des prêtres o lelo héros national azali suto ko lobani. Wana zalaki papa oyo. Plus que kutu ba papa baboti biso na ba famille. Sikolo babo. Azalaki papa abandaki ko kabola te, azalaki na mutu nyonso malamu. Soki opousa di pembeni na ye en tout cas au sentir que papa abandaki ko accueillir biso nyonso ezalaki malamu pona ye. Atozo bimanda kuna bino za juste na transport au bango ke concerté au kota au mela ya retour aux joies so c'est problème au matanga assista biso du début à la fin et puis papa soto kweli akita na la com yango ka to kene idéologie yango biso kamusinga lelo bana matonge nyonso kala na la com idéologie papa so ezui biso akita na la com yo to zana e to tikete tina suka mama etaka Kiri Biberon papa ne plus papa wemba zali soute o ya tombola matonge okolo bani papa zalaka moko papa zaka moko to lelaka papa au moins quand on to lati po ba blâmer ça on ndako mais to bomi po papa est mon grand sapeur to pese ni donc o quand to la qui c'est toi les cœur non ma trop quelque part bo kabola pe po to apela ba wera to ape po na ba jibe mais bino ka papa na bino ndenge papa na linga biso wera olinga ne biso bon te jiba mo na biso ambuyema. Oh, fallait que tu aies besoin de mais papa m'a dit mais biso na ambuyema na buzoba na biso na lokoso yo so mona papa wemba jiba olia na ni fan ne monta ya tie musapi na biloko ya olia mais ye to lia kana to melaka na don pasika o lelo ba artiste be ba otala o le musuba la lo papa wemba to lo bana mangoni
bakomanga lokwa papa wemba bamoni bango mo papa wemba so bakomi bongo esa bango bie bamikitisa bango baza bango simple po papa wemba so matanga ya la quartier ayaka na olonga bana kuna makolo couloir amoni na respect couloir akota ya vandi abimisi mbongo apesi pe moko donc bongo azala te pa otikala oza te yango toolele to anolele kaka ti tomona mokomusicien moko akoma lokwa ya po totikolele tikoloba seke à part papa wemba tona musicien mosusu lokwa papa wemba na bango bato baa na bafani na bango na matonge aza te mutu na bato baa na bafani na bango olobi via ndima kilo via ndima kilo mabele matonge oyo ti bamikili baya bayebi matonge gampote Michael Jackson makambo esalamela ye te bazonga mpena na dei na atterrissage mpe azala donc veso omoni lelo bamare basi bamaputa basabote te ndenge bazala simplicité ve eza tolata nini mpo nyonso alata basodo tozomona baimmortalisera ve donc esili kutu te olata nini uera lelo ezaka premier jour te kindoki taka gampote rais abi penaki abord na fo ezonga comprendre apres kotia loboko ezonga donc nili part ailleurs esalama te kabila le père akufa kenda tolelaka ye makambo oyo azwango te de ezongi ezonga ta wapi ezonga te veso bandimi de wana eya ekende asala combien jour jour moko toke elone ye tolelaka ti lelo so omoni fe amérité ba 3 jours na mabele ti yesu akoyo mamba yesu comprendre mama gampote nzambe mokili esili tande la fin yango ta bamere batima papa yesu ata mwana sandal simplicité bolata un jour musicien mo paka okufa olelo kwa esili yango esili nde toza boye musicien akolela malokola wemba lokwa petit rossi aza te wana aza petit rossi aza linyoko atelema aza mobali nde aza wana ifo balanda ndenge yazalaki mpo balela ebongo tokuta mpe na bakopera oyo lelo basali mbongo et puis bazokontinue kaka 3 jours eza molai bonjour papa bonjour pena bonjour lisusu mona oteka baplan osali mbongo na komba papa wemba normalement eza pena bongo mwa mobali oyo apie biso mbongo na kombo mpe ya ye na elongi mais eza bongo te na kati ya mitema na nga surtout mpe mitema ya bakopere eza bongo te mpo tosengaka liwe ya papa wemba te tozali na posa azalaka na mokili yango tomonaka ye mais lokola akei mokili na ye mpe suki parce que nde balobaka kaka soki okufi ya yo mpe esili yango ya ye esili totie ye oloba nini mpo na liwa papa na bandi liwa papa wemba ya mingi ya koloba eza te na naloba boye na surtout nazotouche bino bapoint kota bamusicien bamusicien moko oyo bozala ya minene ya mike na otouche kaka bino na kosenga na bino bozala na bolingo omoni bolingo elekaka nyonso na bandi papa wemba ebele bazalaki na mokili ya bamininga bamusicien papa zela non yo coopérant opesa jibe conseil opesa were conseil fali conseil fere conseil bayoka yo olobi malamu nde balobaka kaka mwana moke abetaka mbunda bakolo bayokaka tika koloba boye po epesa pasi lisusu na baoyo baza kuna te bango nde nazopointe baza bamusicien papa wemba keye aza musicien sadi so baza na bolingo te biso mpe tolandaka bango te tokumisaka bango ekozala pasi lelo papa wemba akufi soki amemi likambo no na sa mabele nde bakolo balobaka mpe mokila mosusu ezalaka na sa mabele likambo nani voilà ebele bayokana peut-être si papa wemba kei oti nani papa oyo eza tv loba vérité toboma maloba yango nde olingo yoka vérité tika na panza ekosala bie soki nakosi na bandako bakoyeba panza akasi te eza malamu ti ya liboso lelo oyebaka yango kofi na papa wemba boyokana ezalaka te ezalaka mpona bagouvernement nde mde esangisa bango me boyokana mitema eza te kofi na papa wemba sikoyo papa wemba ti akei kofi atika na baregre na motema ya makasi koleka baninga musicien ya liboso papa ya kofi ya mibale mpo olingi na panza fana tika nga napesa baconseil me panza kaka ça va wana ya liboso kofi ayebaka retenir ke azalaka na mabe mona papa wemba elobama te mais gouvernement nde esangisa bango bayebana mais na motema papa wemba ya kofi ayebi ke aza na mabe ya mibale kote ya papa wemba ya mibale lisusu jide te mulopwei oyebaka ke mwa menace esalama bino na maloba nzela ya telefone biso toyebi yango bana molokai toyebi masolo oyo mais lisoloka ya gouvernement ndenge esangisaka biso mpo babimisa kanda liboso bato te yo oyebi papa wemba ke na batension na yo. Merci beaucoup, merci ndeko tozwa papa. Bonjour papa. Bonjour. Lelo roi ya molokai ne pli papa wemba ekumani okoloba nini na bato bazotala biso. Ouais. Nga nayebi papa banda Zaiko Langalanga. Première chanson ya Zaiko Langalanga ya papa wemba. Première chanson ya Isifi Lokole ya papa wemba. Première chanson ya Yoka Lokole. Oyebi chanson o bien. Ya Zaiko. Howana. Hein? Soko sela biso rappela. Ouais, Pauline. Otambwisinga moto mwana oyo. Di Pauline.
Hein? La chanson Papa Wemba liboso Zaiko Langa. Zaiko Langa. Lelo Papa Wemba zate okolo banini. En tout cas, pour tout le monde, na histoire Papa Wemba par rapport ya ba événement na ye otomona na katakine na molokai. Hein? Papa Wemba. Ah, liwana nga somo. Hokolela bwena la mukase na pongi mama. Mama oh mama oh mama na Wemba di yo. Oh mama na mono Ekumani. Somo trop. Papa Yogolo bani. Ah, toujours mangokoto po. Ah, yaza père le père, il a formé biso. Formé bino nani? Na batanyo so ti de biso koliboye. Tango tanga formé bino nani? Batanyo so e vie ya mokili to grâce à Papa Wemba ba forme maramunyo so de tika ba forme via tika so ba forme to tika ba forme akende malamu ndamba pambola e kitoko na sepene makasi. On a ba artiste musicien ba tikali okolo banini. Bon, pour la artiste bali polémique n'est la boy to ça la bomoko. Polémique n'est la boy to ça la bomoko pour ça va bien. Bolingo ça la kaka talaka to zangi grand pêtre. To za suna pêtre était. To zangi grand pêtre mais pour me tenir sur la nzambe. Est-ce que vous savez soit a capella temps et logo mo ya Papa Wemba. A capella papa. Souci na motema la koka osala côté. Merci beaucoup souci na motema tozo continuer. Papa linga sala rappela pour la moi papa za pena a rappela. A capella moko ye na mopao. Hein? A capella moko ye na mopao Quatragora. Ah, yaki nzembo yo ya des années là. Ah, eso ya edokima. Ani boyeye. Ani bolo belanga na yeba o mama soki pe amu ebe singa epa na yo. Ah, na jo kese. Ata kese problème ya. Na jo kese. Hein? Ngonda. Masa, ebe loko ngonda. Yebisanga mwana wana koti mer supérieur na débordé. Yebisanga mwana ma vivio na lembi koyo kabilo bela na bato ngana lembi na kozuka na motema wa yokeye Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vedi Barbie, comprenez mon émotion. Arda soroyo au micro veut to continuer ma solo car Vraiment, Francine Giminabino Nyon Sondé, Tolobara toujours dans Congo Dialogue. Aïe, si tu veux corriger Bango tout, donc besoin de que tu travailler plus que Bango. Babo Yaba Sambo quoi. Arda Touran toujours dans Congo Dialogue avec Francine Ngembe. Vraiment, binomo boyo qui n'est pas sa peur balobi, n'est zini kumbia peseli. Depuis le début, il y a Liwa et Papa Wemba, de Kolanga Kabibi Azalaki Nabino, a expliqué Banakini, a expliqué Zini Koumipé, a expliqué Bino comment Matang et Bandé Koleka. Donc nous sommes toujours là, nous sommes dans le village Molokai, précisément sur Molokai. Mais dit Molokai, c'est à Sima Darby, hein? Darby, na Sima Layot. Molokai ezakuna voilà quoi. Donc toza awa po tozo le la kaka Papa Wemba veut dire ba banderole jusque là ba lobi ba kokitsate ba tikango likolo et ça la 3 jours ba on se ko ba lobi ça la 3 mois. Ba banderole sera likolo 3 mois. Ba bi 3 jours pour le roi Jésus a contacté na mabele 3 jours. Donc la muka qui bon depuis des autres la Papa Wemba pas la muka. Voilà quoi. Donc donc bino nyonso. Ah, on sait quoi? On sait quoi? On a bino papa, on sait quoi? Merci beaucoup Zini Kumbi l'international, voilà donc. Merci beaucoup, merci Arda Tural. Merci Nabatutu Batali émission. Merci Nabatu Nyonso Balingara site www.congo dialogue. Je reconfirme avec Fox Francine Ngembe, la femme à haute qualité. congodialogue.com. congodialogue.com. Il va le pesanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va le pesanga Francine Ngembe.